toujours vivre le bien TV bilile le kamalo bana ebele TV toujours en avant. balandi DMTV Nabino Esengo eza toujours na ngambo na biso po toyebi ke boza ebele boza kolanda chaîne YouTube Nabino DMTV. DMTV boyebi ke proposaka bino actualité mais aussi ba analyse na ba réflexion sur ba sujet d'actualité, ba faits sociaux na ba réalité nde tozomona na mboka na biso République démocratique du Congo. Tolingi to solo la moi moke sur sujet moko toponi pour Nabino lelo mais avant boyebi kaka to mi pesa devoir et ko raté tant que to vaincre na maladie à COVID-19 t parce que nano te vaincre vraiment totalement t single nabiso donc to continue ko zalaka kana comportement wana responsable ou les autres nabiso to respecter ba mesures barrières mais pel sousou poto yebibison surtout que prévention des alliés meilleur moyen le moyen en tout cas le plus efficace pour lutter contre maladie wana à COVID-19 lelo tolingi to solo là sur Bercy Mwana boyebi que akangamaki azalaki na prison il y a Makala homicide je crois involontaire à Bomaki Motu c'était un accident mais à Kangamaki pe à connaissaki en tout cas un moment moko très difficile dans un moment difficile à connaissaki ils sont surtout au monaki que héritier Watanabe qui en tout cas na rescousse naie à Sungaki pe Bercy abimaki na prison na évité ce que zalaki marque à reconnaissance comme on a Bercy finalement kokota na orchestre ya héritier Watanabe tu zalaki vraiment les solo pe les kanaki hérité Watanabe zaki pe na besoin animateur à makasi lokola à Bercy parce que talent naie on ne peut pas nier qu'Ali na talent et effectivement Bercy a co-intégré groupe et hérité Watanabe tango koti na groupe wana boyebi hérité Watanabe zaki ko préparer album naie mi-ange mi-démon et pas wapi Bercy mwana abwaki bakri na kati otosali kozela et bimato kokakoyoka yango coup de théâtre coronavirus eye tomoni makamyo sondenge salemi confinement ba musicien bazala ndaku bavandi confinement en tout cas période moko o toyebi ke moi ba activité belé lalaki mais koka moi tomoni que Bercy ye abimiseli biso loko moko nzembo moko ebimi na kombo ya Libanga titre Libanga Bercy mwana oyo azali encadré par Divo Deo Kasongo azali bokolo chobeuse je crois sans peur d'être contredit azalaki pe candidat gouverneur malheureusement candidat malheureux puisque Jean-Tiningo Bilande Boto a gagné qui élection il y a un gouverneur auprès il y a un député provincial ville province il y a Kinshasa et donc tant que Moni Yango déjà connaissant artiste na biso ndenge zalaka et belé déjà observateur et belé ba monaki que kolongwanyo surtout il y a Bercy yango wana Bercy a kumbeli biso kaka na ba gêne na ba hypocrisie netika ka longwete netika un pied dedans un pied dehors bika makambo za kanango mais héritier Watanabe qui ko couper court na makamyo wana a annoncé en tout cas que Bercy mwana azana le sous-sauté mais ça ne va à rien retarder quoi empêcher pe album na mi ange mi demo bimate pour animateur musu ya makasi bazali et puis enregistrer per tour il y a un des animateurs au pe azali ya talent makasi ambulance ou balakana na wenge musique maison mère akota ke pa na et puis balingi ba meka moi mke ko sanzela na bango na ba arkeli arnaqué et simba kité ye aina ko zonga na makolo héritier Watanabe pe héritier apparemment memi sous na studio pour que ya kokapé ko sala mo partition et surtout que Bercy mwana ke mais Bercy mwana azo persister pe ko signer na ba cheka ande ba misamba la koloba kazala ngo to comprendre ka ke waniza ngo baje mais le plus important c'est que atinde l'héritier Watanabe pardon héritier Watanabe message o ayebisi na ye que balongola bakri na ye o aboka ki wana te po eza bakri ya makasi donc batika yango conseil azo pesa na héritier Watanabe yango wana balongola bakri na ete yango eloko na ngina proposer bino
moko boyo kaindenga lobi. Ensuite nous allons revenir pour que tout conclure les sons nabiso to proposer bino lelo. Je rappelle que boza kolanda chaîne nabino DMTV nde onanga yo mtozana no abonné te ko hésiter te cliquer na bouton en rouge ba komi s'abonner pour comme abonner na chaîne DMTV ko bimisa cloche moko notification au cliquer pe sous wane ko permettre na yo au rataka en tout cas te ba prochaine vidéo to mettre en ligne pour nabino. Alors suivons cet extrait avec Bercy Mwana, nous nous retrouvons tout de suite après. Dans mon ina bandeka ko betana nzembo na libanga. Poésie la beaucoup la béton ba racine na ngai. Et protéger biso. Donc c'est ça. Donc biloko wana za makasi trop. Za makasi trop na longoli pena limeti ko sa no sa otona timbe. Atika ngo. Yoka message na ngai ici na rambo. Sura na yo. Biloko wana za makasi trop. C'est Charlie. Biloko wana za makasi trop. Sylvain BH. Bon plus ça conseille à malamu na mokonzi. Daniel Massaro en direct de prison. Bon plus ça conseille à malamu. Parce que nous on est dans ma casse trop, ils ont ma casse trop. Mais nous va bien. Ils ont ma casse trop. Atika ngo. Suka tika ngoti. Na habité sur l'oni onga na kuvuga sala. Parce que biloko on est dans ma casse. Kapo bandi kada. Amutu kada yo sombi asika. Suka yo kofumula kapo. Yo makasi zona na zana ba bumbwe angana lina kabumbu bumbu yetonda tansima bumbu yezala ka kitoko mwanza moselu yezala kana bumbwe na zana la ale bomba mo bien ya muli bomba ngo bien lolo molisho mama tese na Paris biloko mokonzi mama bombe bomba ngo bien biloko ya boka bombe nazana ba baluba balela kolove siloko leya lela kododo bebie biloko zebele osanatia kitoko. Donc après ça ka valeur na biloko. Ah toi na moi zéro bêtise. Bandela na moi ndo bobi na bandela mo pena bien. Bon ba yoka. Baluba balela kolove. Baluba balela kolove. Besie bakumisa ka basina bango ambalela kolove Boloke musique bang bang bong 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 bang bong bong. Siko na bien biloko neti ya boy yo kena yo bango batika ko sala promotion ko yo mona bango ba yuma yo longo na yo siko yo zo singa ni. Est-ce que ngadi na lobi ki na longo mais si yo zo mo siko yo mateni na be yo ko mtazana ba équipe te wotika mama les estime batte bon so longo te ngala longo si ngala longo si donc yo zo na be la dernière fois yo represaka dans un mouvement. Dans un mouvement, oui. Pour une qui s'est réveillée avec Nicolo, héritier, oui, héritier autour de ta concert dans le village Bercy. Si. Et il a acheté Temba par là. Acheté Temba, voilà. Oui, yaki. Santé de Ranja qui me casse. Vous avez un peu de beau. Bon, barrep, oui, yaki. Barrep, n'a pas d'aucune par rapport que dans un qui n'a pas ça, il y a beaucoup de gens qui ont un peu de moko tout seul. Vous avez tenté. J'ai tenté quand on a l'éliminé qui nous bloquait, vous pouf, à son niveau. Si vous temps au commandant, on commande. Tout comme on a un peu de bonne santé, ni qui santé ça bien, on a Zambie, Zambie a battu la you, ça la malam. Pour encourager donc. Le bac à la télévision, plus une exclusivité au bilan, Bandal Lelo, dans la carrière solo, sous un bon label, parce que mine de rien, des occasions sont un professionnel. On se leur parole. Vous en ayez, au Monique, non, il faut ça chemin à eux, dans les petit banque. Na peso par exemple yo za na mouvement na yo et ça mo robeta na yebo atasa libanga et salon de et ça on a bien dans ça la quand des costa musa salaki la vision on a tibia la plateforme na na neso ah ndanga salaki bien canon c'est là il a makasi c'est vous aussi na yesu atika générique parce qu'ils sont qui neti biloko wana biloko wana makasi to so biloko wana balongoli yango na kozala possible ya ko convaincre ko solo rana niveau maison production na ngai on a sauvé biloko
Oti Kolanda wana moi extrait autoproposé bino sur Bercy Moana, donc Bercy Moana où il a continué comme ça le théâtre naé depuis kaka fali pour pas aigle Mobutu alongwa kana quartier latin fali pour pas kana idéologie à mise en disponibilité anetika na longwe mais na longwete pour ça kana ngo aso ça kana société moko boye à un certain moment ça peut-être na molika moko longo sala tonini oyiko senga mise en disponibilité ça ne signifie pas que longwe donc momentanément vous allez sous-souter mais tango kokoka ou toujours kozonga peut reprendre et si kana yo soki évidemment ba accorder yo mise en disponibilité wana ezala kana ngo idéologie on a fallu pour pa yaki nango pa ya kofi to mona ndenge sukat ka kozonga quartier latin te na ndenga sala f victime na ndenge lelo akoma pratiquement number 1 donc parmi ba number 1 pour tout solango bien boyebi kaka ndenge masolo ezala alors Bercy moi nazo ke na ba théâtre na wana mais à lobby que héritier bolandier alongola banzembo na eta lobby même l'entourage héritier ba pesa héritier conseil mais na minute tozolo ba héritier akoyi kotika ngo tasi alongoli yango déjà est-ce que ndenge Bercy moi na a lobby est-ce que soki ba kri wana effectivement za ba kri ko binisa bato sans animateur wa boaki yango po alongwe est-ce que eko obebisa ela ya album eko lembisa pe na album yango na héritier fallait kaka longola yango to akoka kotika tomona par exemple na wenge musique à maison mère ou rason tango Lacoste Didier Lacoste alongwaki ou rason alongolaki pe ba voko ya Lacoste disons qu'alongolaki yango te mais ba ki ko retravailler yango a Jani notamment nda salaki ba voko nyosto Lacoste salaki mais c'était difficile pour ou rason kolongola bungongo à Lacoste na cœur parce que na cœur azalaki koyoka na penza wana la qui très compliqué ou era alongola ka mungongo à Lacoste te mais na ba cri ndenge boakami bongo eza tout à fait possible ka banda la neka ka zéro parce que ba cri peut tellement à la que loko moko évoluaka ba cri expira rapidement donc soko umeli na cri ko expirer héritier watanabe alingi forcément loko l'actualité à Bercy na groupe ya héritier watanabe ezali susute loko l'actualité na ezali susute qu'actualité na komi balibanga na wana na deoka songo ndenga zali kokumbela masolo na ye kotika ba cri à Bercy et ko fula pe orchestre ya héritier te ko fula album ya héritier te yango vomie balongola na bango yango et puis ba ambulance bayana ba mai ya sika oyo et osala nango bien généralement ezalaka bongo alors demande oyo Bercy aza ko sala ezalaka te te na musique na biso ndenge ezali yo sur longwe osala promotion ya ba cri o wana te alors comment bakoki kotikela yo ba cri wana yo oyo osalaki alors que au longwe et puis to va na to réfléchir hein pourquoi Bercy akoki ko sala boye alors que héritier watanabe alongola ki na situation moko ya pasi andima ki pe ko travailler na ye pe muninga préparer album na ye et yo oye kolongwa et na kolongwa na yo oza ko senga lisusu pire encore ozo senga lisusu ke batika ba cri na yo wana oyo ko sala yo promotion mais ko sala pe orchestre héritier promotion te parce que tango yo moko za te impact nango et oza lisusu vraiment makasité oza sou vraiment visible te et zali pasi na orchestre na ba orchestre na biso ande to mona toujours ba makambo wana mais finalement est-ce que Bercy a tiré ba leçon ya ba défection surtout à sala ko banda epai ya waze ko sika to ebela ki bien sûr Bercy a zappé na moi parcours na ye ben waze ko penande mutabimisa avec Crio ya Nancy Bay yango pendane mutu et sala Bercy mais façon à Bercy a kolongwa na ba orchestre zaka toujours kaka mingi na ndenge mo ya bientôt on avait peut-être pensé kako cheminer na héritier watanabe moi muke du moins album bimi pe et pusani mais ye alongwe na pour ça nzela na ye lokola pe nzembo wana libanga esimbi je crois que yango pe vimbisi moi mutu mais to souhaiter kaka bonne chance parce que c'est un garçon qui a énormément de talent je pense qu'Azali a besoin d'encadrement ya bien et avec mutu kwa de Okasongo nous espérons que ba ko encadrer malamu et que akovanda poser hein et aussi la musique pena arwa se pesango bato avec un bon encadrement on peut espérer ba makamoko ya bien côté pa inaye. Alors voilà les solo tonga kito beta nabino hein to komi nabiso nasuka nde kaka bo sentir nde bo remarquer ce que bo sepeli bo tikela biso moi like hein et ça ka toujours bien moi ba like nabino mais mingi pe boko toujours ko réagir hein nzela ba commentaire ceux qui bozali na eloko moko ya ko bakisa to ya ko loba mais bo sanate bo s'abonner yo mtozana na abonner te ndeko nanga s'il vous plaît cliquez kaka na bouton na rouge ba komi s'abonner ou comme abonner na chaîne na DMTV ko bo sana pété cloche moko notification ko
bima dès que vous s'abonner et que permettre na yo au rattraper sous telo ko souhaite tiango to bossa na pété covid-19 to vaincre en nante donc to continue ko respecter ba mesures barrières pour to mi batela to batela pe ba famille na biso pour prévention yango nde makambu yango nde lekinyo seul moyen efficace to nango pour to mi batela contre maladie wana. Portez-vous bien. DMTV espère vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, nous vous disons au revoir.